Comment Congo ekoki changer na tango majorité ya ba Congolais milimo na bango ese tika Congo ese ya poto. Molimo ne se katisi na Grèce. Molimo ne se katisi komi na Sud Afrique. Molimo ne se koma na Europe. Kwa asa kanga banzela nyonso se koma na États-Unis. Asi atika molimo se pumbuka. Atika kaka poso pamba na Congo. Yanga na Congo ezo changer te. Poto za ko envier mboka baninga mususu. Mais pona ko bongisa mboka na biso moko eza problème. Tolingaki indépendance. Tozu indépendance. Ba Belge ba pesi biso Congo. Banda ba pesa biso Congo. Soki 60 ans, soki 61 ans. Tozo koka ko prendre soin mboka na biso te. Mais ezote ya pe biso te. Bon, tozu chef d'état malgré 2 ans. Et kala ki ndenge tolingaki te. Mais bazu gouvernement sika o eza union sacrée. Nga conseil na nga na kopesa. Mutu nyonso zwi musala na yo. Soko zwi musala na yo au sérieux. Ozwi musala na yo lobi nga naza mutu bo bapesi nga poste boy. Na sala musala na capacité nyonso nzamba pesi ngai. Na sala musala na nga pona lingi na mona changement na mboka na nga. Na moi 2 ans auto tikali na ngo to ressentir moi mupepe ya changement ya bien. Mais soki batu nyonso o bakoti na union sacrée. O bakoti na gouvernement o ya sika. Bazo sala musala na mentalité ya égoïsme, na mentalité ya muyibi, na mentalité ya détournement. Bande ko nanga to mona na biso changement te. Poto sala moi effort. Tozwa moi fréquence moko changement moko mupepe moko ezo mema moi changement, ezo senga na biso, to sala misala na biso comme il faut. Mbongo ba futa ka biso, bazo futa o posa musala na yo. Eza lokwa muto asala na McDo. Ayebi kende na ki na McDo na olamba hamburger, na osala frites. Donc tanga ki musala focus na ezali na zolamba hamburger, na sali frites, na emballé yango bien, na chango na futi, batu ba futi nga mbongo. Muto azala na guichet, na kozwa na prendre ba order ya batu, na zwi mbongo ya batu, na pesi bango ba biloko na bango. Eza ndenge moko na Congo. Chef d'état koko sala musala Congo mobimba te. Ba engager batu bien ba sali ba créer gouvernement pour mutu nyonso atia maboko pour Congo et avancer, pour te sentir changement. Donc c'est très important pour na biso to sala effort ya ko aider mu pepa kitoko ya na mboka na biso. Tozo lota poto biso soto ya poto, biso soto ko ya poto. Mais tala poto ngoto ye. Tala ba mentalité na biso. Tala ba chaîne YouTube na biso. YouTube est comme une place à règlement de compte. YouTube est un business. Et un business, monde la sali business na e. Oza na idée na yo sur YouTube, ozo aider batu mususu. Oza na conseil yo sur YouTube, ozo conseiller baninga. Oza na talent moko songolo pakala yo sur YouTube, o partager. Lelo tozo mona ba star américain ba koti sur YouTube. Bazo lakisa biso nde ba nettoyer bilongi na bango, bazo lakisa biso ndenge ba lambaka, bazo lakisa biso nde ba sala misala na bango. Mais totala communauté congolaise nakati ya YouTube toyo kolakisa nini? Toyo kolakisa koswana, toyo kolakisa bandako na biso, toyo kolakisa kitoko na biso, toyo kolakisa na yebiti. Ezo te ya mentalité. Tozo wele la poto me poto ngo tozo ya ole biso toza na mentalité différent koleka bandeko baza na Congo, tozo sala bêtise et surtout toza na wifi ya ofele. Tokomi komona ngo ke c'est normal pour na biso toya to finga ka batu, to finga ka mama batu, ba papa batu, to kofinga na kofinga. Yango Congo ezo kende liboso te. Congolais bongo la makanisi na yo. Tika bizaleli wana otika poso na Congo osi obima oza na kati ya États-Unis. Mais yo mutolo ta États-Unis. O remarqué salité na communauté na ona Kinshasa ndengeni. O remarqué salité na quartier na bino ndeni. Bazo tila bino ba chasser bo bwaka ba poubelle na kati, bozo bwaka na mabele. Molimo esi ekenda. Donc moyen mutu conscience na ete ya eloba na eke. Na kobwa ka poubelle wana na mabele ezate. Po azolota poto, oloti poto, ozolota poto. Na poto eza mboka ifo luka. Ya mboka ba fainéante, eza mboka ya kolota te. Soko lobi okosala te ko luka te, oko se retrouver na balabala. Combien de ba Congolais o ba koma ba homeless na balabala? Combien de ba Congolais o ba lalaka na mabele? Ba lalaka libanda na Château Rouge. Bakendaka poto babanda kolota na bango ndenge mususu. Metango bakomi na poto ole ba saisir opportunité wana opportunity o tolobaka.
ya kosala quelque chose mpona vie na yo ya kotanga ya kozwa vino au sérieux ke na ye na mboka bapaya ifo na bakisa mayele mosusu asika mpona memango na mboka na ngai na kozonga Kinshasa te mboka wana ebonga te ngai na oke Kinshasa na oke lukani kuna langage ya maloba ya monoko na yo oso yoka américain alobi ngai na oke na nga Congo na oke na États-Unis wapi jamais eza kaka biso bacongolais oso yoka Nigeria alobi ngai na ozonga Nigeria te oso yoka Ghana alobi na kozonga Ghana te kaka congolais complexe ya poto eleka biso yango wana moye tobongisa mboka na biso eza te poso bapesi yo poste oza mbangu ya otinda bana no na poto oza mbangu ya koluka ndako na poto oza mbangu soki esimbi te otravaille mabe na gouvernement mbangu okimi osengi immunité na poto mutu nyonso azolota poto toza na bolingo ya mboka na biso te amour du pays ezalaka lisusu te tokoma bacomplexe à 100% poto ndo ekoma lola me mboka na yo eza mboka na yo mboka bapaya pe eza mboka bapaya ata ovandi na poto mais ezaka aire moko ozosentir ke oyo eza mboka na nga te parce que eza mboka na yo te komona nga Rachel Ngoyi ministre de la vérité ngai na présentaka émission na bino totonga Congo oyo eza conseil ya lelo bye bye.